nzela Facebook ya Congo Mokristo toye pour la maloba nzambe mais tokobana te sa kobonda on tobonda tango oyo nzambe merci ya wana bikama mokozi uzanzambe malamu mopesi na kimia mokokisi na bilaka to rendre gloire epai na yo nkolo faveur na yo nzambe kimia na yo emonisama nzambe na bikamwa ya omeyi biso mpona ntina na koloba maloba oyo ya sekele ya libala lelo tolingi koloba na sous-thème na biso nzambe esengo kati na libala tike topesa biso mayele mpe omeya biso na limiemi avema po ete libota na yo ezwa oyo eza ya motuya mpe biso nyonso tosepela na kombo na yesu amen amen. eza ngai molingami na bino évangéliste Maku navai na Dublin naza awa na chaîne ya Congo Mokristo epai papa na so Alpha Sam mosala kitoko oza kopambola vraiment vers les nations mabota mingi eza libanda eza kolanda biso na mopanzi na ngai awa mingi bayebi ye na baoyo bayebi ye te kombo na ye Sœur Jolie oyo aza mosungi na ngai toza kosala na ye mpe aza kosunga ete mosala na nzambe ekende liboso amen Amen. merci mama Jolie Tokomi na tango na biso ya libala tokoyemba mwa moke ndenge toyembaki mpe na ebandeli tokontinue toujours koyemba mpo libala eza eloko na esengo totangi mikanda na bible mpe bakomi yo likambo ya libala sekele ya libala sekele ya libala sekele ya libala kokangama na Yesu yango kisi ya libala mosantu amen 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 sekele ya libala eza kokangama na Yesu yango nde kisi ya libala mosantu ata bakisi eza nango tozoka na basango mais soki tokangami na Yesu yende sekele ya libala po yende aza instructeur ya libala pa mokoyebi na mokili eza na bato basala bacours ya instructeur oui instructeur on dit ba drive license pozwa permis posa likamo eza na moto oyo akolakisa yo yango mais ye balakisa ete okay po ye moko aza deja ebandeli ya nyonso amen donc Yesu Mesia amen yende aza instructeur ya libala amen yende abanda libala na jardin amen pa ya Adam na Eve alo libale banande kuna libale bandela kikuna oh lolenge tolobaki na mikolo elekaki ke libala ngo ewuta wapi ebanda wapi donc ebanda nde kuna na jardin Eden amen muta bandaki yango nde ye wana tozobenga instructeur na biso Yesu Mesia donc Nzambe o asimbi asali likolo na se siko asuki wana te koma bandaki libala yango lelo akoti na biso na esengo ya libala oh gloire à Dieu so na yiko zonga mwa mokesi mala bandeko balandaki biso te tomeka kotalisa lundi passé totalisa litolobaki ete na Genèse chapitre 2 verset 18 Nzambe ye moko kuna aza kolobaki eza malamu te moto azala ye moko alors totiaki akisa makasi place wana na bandeko na biso o mingi bazo préférer bazala bango moko ndeko mobali o ndeko papa po ete bible ezobala biso ke vaut mieux deux qu'une personne mais Nzambe abetaki sete makasi abi ce n'est pas bon mais si on a soit peut-être ma jolie alobi ke abi ce n'est pas bon l'homme soit seul je lui ferai quoi na kosala na ba portugais amen na kosala uma adjuntora donc na kosala ye aide mosungi donc na kosala la ye mosungi abina kosalela ye donc na kosalela mobali po liboso asaki mobali abi donc na kosalela ye mosungi amen amen tango Nzambe alobai bongo alobai neti kombo na ye te abai kaka na kosalela ye mosungi c'est ça so eloko mosusu tokoloba lisusu tolobi ete Adam apesaki bakombo na banyama nyonso tango Nzambe asaleli ye po Nzambe asaleli mosungi wana aye tellement Nzambe asimbi mitema nyonso akomprenait que Adam akina seoto mikati na jardin mi jardin za na atmosphère ya bien oui mon papa kitoko Nzambe asuki kana banzete wana ya verte ba fruits wana te asali mayi mai sozo bima na pompe na oyo ezoleka na rivière eza différent paysage moko oyo ezoleka oyo ezaka fresh donc je sais pas pesa Adam amona esengo OK mais na nyonso wana Adam azaki na yene esengo te so d'accord ba lisusu ke ba moloko ba lion ba tilo bakombo nyonso apesi na ye bakombo na banyama nyonso OK donc dans le chapitre 2 verset 20 pas tout ce qui a le bique
Quand ma personne soma, il ne trouva point un lait semblable à lui. Donc atali gauche, atali droite, liboso abi na suki na mutu. Donc on a makako aso la nea ki makako. Na ndenga bunyama vraiment. Ok, mbwa pa aso la ndenga bunbwa. Na ndenga bumbwa. Mais soit Adam moni kabi contradiction à langue. Docteur Babel et bandi et sikana liboso ya Adam. Azo comprendre allo babo bango bazo comprendre et azo apola nga ka ukana ifueneko. Donc il faut na le kogite. Yango solo ba bengande komoko yebisa eke evangeliste tango ifuena za déjà na Congo mo Kristo. Donc azawa na za na posa ya koyoka benga pe papa. Kotika te papa na laptop na chambre yo na salon sur portable. Benga epo ezali kambo ya nzola. Elle kambo deux personnes. Donc makwela. Deux personnes mais et comme ya mutu moko. Amen. Et donc yango na benga papa benga mama lobate. Biso père po biso tozo yekola mutu ayebi no sazati benga papa benga mama lobate to kesu ko yekola po ezaso esengo po balobi ke sengo libala to yeba esengo ngo ezanini so nini onza masala ki na verset 21 tango Adam moni ke mutu akokana yaza pa pesi ba kombo nyonso tu na moni mutu yo akosala esengo azaki te nzamba komotema ya Adam ekomaki na mawa ekomaki na mawa makasi komi nzamba simile mitema nyonso amonaki banda habité donc Adam aza na posa ta za la pape. Donc Adam ça na posa ta za la sango. OK. Bon eza na batu oyo a préférence na yeye moko. Mais soko préféré bongo papa na ngai do fosa sango. Do fosa la nzambe. La pesa exemple la fois passée ndeko moto za na ye. Ndeko za na 45 ans. Te proposer les candidatures te faut que moyen nyonso koza yo moza mala muto bala. Abino peut-être dans 15 ans. Puis quand il sait que ça m'a bêté. Mais dans 15 ans ça 60 ans. Moi la fois que les crèches, moi la fois que les classes. Alors quand au justement au moins dans 60 ans na uti tout ça moi la BCJ. Na uti pas JP moi la BCJ. Comment donc dans 60 ans on va BCJ. Donc ça très dangereux. Moi déjà comme Lili donc ils m'ont et puis total c'est que le sud c'est ça. Moi là au comme dans 60 ans maman l'aime 60 ans âge nini. Maman ça va 25. Maman ça posta à la ta mini jeep yo pour la ta moi jean Nicolas. Et on m'a cité. Et puis par rapport à âge comme le c'est que banga ça mo entre temps na libala likamwana ezate. Babi a soto tangi na 25 ya Bible lobi na biso ke bazalaki bango mibale ni ba okana kisonité. Siko tangu yo okomna ba 60 zu mwasi na ba mwasi na ba 25 ba 30 ekoma na ngina sokola bima na ngina lata bima babi libala ezali kambu ya esengo. Muso nzambe asaki to bien to baki na verset 21 nzambe azwaki Adam tia na pungi kanga na mupanzi ya Adam azwaki asalaki basi ebele te yango na lobaki basi misatu yango to biki ntango nzambe alaisaki Adam pungi azwaki mupanzi moko na côté gauche po bisiko sentiment efai na motema donc na côté gauche azwaki azwaki motema azwaki mupanzi moko asaleka mwasi moko. Pardon papa na ngai nzambe asalaki basi mibale tasai mwasi moko so to continuer na Bible na proverbe abi qui trouve une femme habité ou a trouvé ma femme, mais une femme. Donc, on a vu moi si, a vu bonheur, on a vu basité. Mais maman, on a fait au plus important, même la manière dont on a dit Bible, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Donc, Moutou, Azan a droit à la moisi. Moko. Pour les balanos, à l'essengo, à la malamu. Faut à la moisi. Mais pour toi, arrêtez mignonnette, ton mito côte à l'élo, la oyo, tozanango yako loba, pour la moko na l'élo. Yango le tobi esengo ya libala. Esengo ya libala. Esengo ngwe bana ndenge nini? Tango Adam alamuki. Atali nzamba yebiseke teke kombo na ye soki diabulana fela te. Aloba kombo ana te. Atali depuis tango kutu nzamba komena na mwase sika wana. Ando yebisa ye. Abe moni makamonga na sali na dante. Yo ko sala mpa na ye. Wala sikoyo. Ponga nengo. Ada zongoze. Ba vrengozi vema bangozi. So ada zongoze nengi pa mafongoza. Okay, mais la moni système ngozi wana ada tema za kana ponga bazo sama makambo. Yango na elanda bino. Okay, yango ba papa balala facile. Obi ke tango Adam azo nzambe amemi Eve esika wana ayebise ke moni makambo onga na sana dante. Ndengi yo ye. Donc tango ko lamuka. Akoza fatigué. Donc faut tchela emayi. Faut soka sisi ko sokola, faut ba kefa pa kula mafuta. Donc nazo ebisa yo. Moni ngaza wana, tango ya ko mona yo za esengwa motema na ye. Manzaka ni sofota. Donc o ya tika, gu ya libele ya mama na ya tika kala. Donc faut azala na yo. Donc faut sentir yo. O moni o nyonso ya azaki na ngoposa, azaki na kata jardin na sala ke bolamu biloko ya. Na isolement azaki na ngo. Azaki na nesengo, te sika azaki na posa na yo. Ya onga na ye na epa na yo.
kosala ye mabete donc aza ya yo donc soki ada azokaki pota na mopanzi na ye ezalaki mpo nga nalongola yo yango nga na ye na yo omoni nga lali ntango olamuka oza fatigue donc lambela ye yango na mama na ngai quand papa yaka aza na posa asokola aza na posa ya mafuta aza na posa bilamba ya propre pe sala ye nzoto ezonga na fraîcheur aza na posa alia eloko ekoza léger parce que akomi na air wana donc eza devoir na yo mama eza devoir na ngai donc eza yango esclavagisme te mais ntango nzambe ane kotia biso makambo wana ada azalaki ya kolala yango tomonake bamama toza na force moko omona touti église toye qui peut bana qui peut papa qui peut bomé na minute oyambi pe papa bana pe balenda ko pe fikibia donc ça instruction autozwa qui pas instructeur na biso Yesu Messia tanga dazaki en tout cas voilà bino za na raison mama pour dernier mana biko za na France na uti église na bata na moni bindaki na zini na minga moko impossible oyo witabix oyo males oyo loso doki ngamo na craquer na loni ba sapato cravate ko di mado ngabime ana osuka yango ko za mama eza esengo na sepela nango atanta ngala muki bisike sengwane bandaki so nazana mama nato question est-ce que Adam ba expliquer kaye ke oyo aza boye oyo boye yango na bi esike sengwango bandaki amen tango Adam alamuki do a sentir que côté gauche na ngai do côté motema na ngala mona sengo moko elo nini oyo sa ngesengo atali amoni bazaika 3 amoni bazaika 2 perdon Nzambe na mwana mwasi a comprendre que do siko na zaika liboso ngamo na banyama siko to komi na oza likolo na biso Nzambe na mutu o na mona za lokola ngai donc ye aza musuna ngai donc ye aza mokuwa na ngai wana kikongo babenge moyo atwadi amen donc moyo atwadi do mitemo basangisa po omoni bible zo na biso bakokoma mutu tozokende na kila mute tokende kuna mais babenge moyo atwadi amen donc likoloba boye donc ngasuki lito ezo soir automatiquement lito na ngeza transférer par yo pe yo pozo sentir que ezo soir mais na réaliser douleur wana pa na kombo na Yesu na douleur sikoyo songa za problème moko donc ngai mbala moko automatiquement motema na ngamba mo fait ça la passe pour un problème wana automatiquement comme soko zu esengo mbala moko za transmissible yango adanta malamuki asante que sengo mona motema na ye comme motema za côté gauche asimbi asante que balongola inga koti moko to atali bwabi teza ye abina kobenga ye mwasi Nzamba lobaki teke benga ye mwasi benga ye ada atali abina kobenga ye mwasi na comprendre que auti donc esengwa de bandi wana esengwa bandi komi ko déclarer abina kobenga mwasi esengwa monete baba lion baba ka ne esengwa tazaki nde na volonté ya kopesa mo bakombo ezaki na volonté parce que eza devoir papa tindi ya sala ezaki na volonté ya kosala mais tanga moni mwasi azu esengo abi aza musuni na ngai aza mokuwa na ngai eza la parole moko na kobenga oyebi biso basi tozala na biso oyebi manteka so batia na lipa n'importe que toba ezoko derete zo panzanga donc mwasi alinga maloba donc ta mobali azoloba neke oza ya ngai oza kito donc motema atopesi lo mbongo te motema na nga ezosala bien mwasi alinga ba chéri ye sikoyo bapapa mosusu baloba te abi aza na hypocrite donc te soni hypocrisie fo eza na ndeko na yo ya mwasi obobotama na ye mwana mama na mwana tata na yo mais ngai naza mwana ya mama Nzumba nde yo za mwana mama dia bulana tokutani tokoloba na nga maloba ya bien ata nazwi mbongo te na nzela ya maloba na motema na nga ezosepela donc papa ndenge oza wana papa nango ozolanda ngai na nzela ya maloba na yo oganye mama maloba oyo eza ya bien na portugais maloba oyo eza suave donc maloba eza kitoko makasi vraiment maloba oyo eza lokola miel lokola beurre donc maloba ntango ozoloba yango na Teresa te sote baodonka donc Adam lobi ke aza mokuwa na ngai aza mosuni ntango azoloba bon Eve azotala mbala liboso Eve amona Adam quel litoya mbala liboso amona ntango alamuki ntango azoloba bon Eve azotala Eve acomprendre habite aza ya ngai po Nzambe ayebisa ngaki asalinga mpona ye asalinga mpona mibali te mais asalinga mpona ye et puis Adam ntango azodéclare maloba na pa ya Eve amona kaka Eve na Nzambe amonaki ndeko na ye ya mwasi te donc adéclaraki maloba ya kitoko yango wana papa meme liboso ya bandeko ya basi baleki u bayaya na yo ya basi papa tombola mwasi na yo po liboso oyo akrea yo otombolaki ye obina kobenga ye mwasi aza mosuni na nga mokuwa na ngai meme liboso ya baparent papa tombola mwasi na yo po ye nde
balongolaki na nzoto na yo ndeko na yo amwasi balongola ye te donc aza os des os, amen chair de ma chair. yango wana esika esengo na ye bandaki yango wana omoni mama proverbe proverbe chapitre 4 verset 12 ezobala biso lobi eke basinga singa moko mpona kokata yango eza mwa facile mibale mpona kokata yango eza mwa pasi mais 3 singa eza difficile donc eza triangle donc omoni triangle ndenge eza boye donc nzambe aza na sommet ata aza awa eve aza awa donc ça veut dire que nzambe eloko nyonso bazosala baza kotala toujours nzambe donc libala fe ezala dépendamment epai ya nzambe ozobela nanga mama donc ntango yo lobi ete aza mosuni ya mosuni na nga mokuwa ya mokuwa na ngai donc ça veut dire que troisième personne akoki kokota kaka na libala eza kaka nzambe amen oh soki nzambe akoti comme le troisième personne akoya na maloba kitoko akoloba oh soyez fécond po eza maloba oyo ayebisaki na kati na libala soyez fécond donc bopambolama bozala ba oyo bokobota bokokende mosika bokozwa bana ebele bon mingi mpe mama esalamaka ye ada alobi yango os de mes os sikoyo likambo esalamaka mama okomona ntango mosusu mama ntango azouta afrique azouta pena pa baboti ti ozonanga mama azoute pa baboti azoya aza pena maloba oyo bapesi ye yango tangelanga biblia mama totanga mokana ya nzambe attaché 24 totanga mokana ya nzambe na 24 po makutanga na portugais pour temps c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère bible lobi ke yangwana nous nzambe azoko loba likamo bozo beta sete de tous attentif abi yangwana soto moni apa dans liboso abaki cette fois-ci totan liloba bongo bi tous attentif ada abaki cette fois-ci os de mes os nzambe lobi ke yangwana donc mobali akolongwa pe mwasi akolongwa et puis bako s'attacher et puis la sibabosani bako devenir wana suka tiango na futur mais to bana on a quitté maman to bana quitté ozala maman obi na quitté za baka bebele za place wana au moins difficulté ya mabala lelo mingi evandi bato mingi bazaka te mabala bakita te ozala maman au moins mutu tango azokende quelque part bapesa ka message ndenge mo be mwasi tango azokende libala batata mwasi bayaka bamama bayaka bapesaka message bapesaka maloba omoni maloba oyo ozoloba ke nzambe ayebisaki eve ntango ata azalaki ya kolala le même chose papa akofandisa mwana na ye mwana ngai ozovage lobi soki papa ya malamu akopesa mpe tolia nini ya malamu soki mama ya malamu akopesa mpe tolia nini ya malamu bongo soki mama ya mabe akopesa toli nini ya destruction alleluya azoloba diala mwana ya mwasi ndenge ozokee libala wana yebete mobile aza mbete hôpital azandeko na ote mais c'est différent au bible lobi ouais maman ouais est-ce que comme le col bato accord diplomatique bato bureau politique accord diplomatique pour mutu représentant moko auta na Corée ya ministre à Corée atina na Irlande akopesa ye crédential akopesa ye papier oyo ya représenter ça comme awa a présenter par président Irlande kenga na ye yango crédential na ngai akofungola eza pona ba intérêt ya mboka mibale mais siko na libala crédentiel na biso euti pa nzambe eza pona intérêt ya papa ya famille ya papa te ya famille mama te mais pona intérêt ya ngai na yo na famille o biso tokosala barakati do ya mwana ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali donc libala crédentiel na biso eza intérêt ya ngai na ya papa na mama na kati na ndako nde na sima nango tokotala na gauche na droite o nini baboti biso po lelo oyo wana nde bato bakite do bakitaka na likanisi oyo ako construire oyo ye na mutu oyo nzambe asambisi amen po siko mutu akite ma joli mono balobo bapapa bapesaka biso eza nango malamu soki eza ya bien lobi papa koloba bi mwana ngai keba kolia na mwasi kolia na ndoki mais bible ezoloba na biso eloko wana te siko maloba nanga na zwi na ye na koti na kata libala do na kite te eza maloba okite te eza maloba mabe po papa ngo pa boti bana basi oui aboti bana basi mais akoyebisa mwana na ya mwasi tanga zokende libala ndenge zokende libala za mwana mwasi kolia na mwasi eza na ndoki te awa bango te alors mwana mobali kolia na mwasi eza kolia na ndoki eza maloba mabe papa ko bimango na libala te oko détruire libala na yo poso yo kite
liloba wana oyo eza poison eza venin okokotisa ngo na libala so okotisa kama je le sili po soki yo okite donc ozokite na mwasi na yo c'est ça adam meme so tokontinue na suka kuna tomonake eve asalaki bamakambo oyo esepesaki nzambe te mais ntango adam bazobimisa na jardin bina kokende nakokite na ye mpo nini se akita na ye alonga pa papa alonga pa mama toza biso mibale siko yo osali mabe na osala nini okokite na ngai donc nga natikala okotikala te donc yango wana esengo ya libala yango wana donc batoli oyo ya malamu bapapa na so bapesa biso yango wana fo tosaisir tokompara yango na bibilia soki par exemple papa alobi ete yo mwana na ngai mobali keba kolia na mwasi kolia na ndoki donc yebe mwasi bapesi conseil kuna babi ete ndenge ozokende wana talaka ndenge otiki biso awa lukala oyo aza na voisin na biso kuna asalaka clôture ntango afekaki poto asalaki kaka 2 mois epuis ntango lingo tinda biloko apona kotinda awa kolinga te mobali na yeba te doza baconseil moko ya malamu te sikoyo motu akite akozala na capacité ya koinforme mama alimbisa ngai ngai na biso makambo oyo olobi na kotikala kosala yango te eza mabe mama eza mabe te eza malamu mingi soki tocomprendre nzambe surtout po libala kati na bonzambe eza na différence na libala oyo sans bonzambe c'est ça eza na différence yango tolinga nzambe aza centre libala na biso c'est ça mama donc tolinga tosala libala na biso eza triangle eza rectangle te mais eza triangle po so libala na biso eza triangle misu na biso ekozala fixe bisika badresif ebanda koya c'est ça bisika badiru po soki libala na biso eza nini oyo cercle carré ou bien cercle donc ebanda ozwa makambo kuna tozotourne nango na ndaku eza babi ke toza na esengo ya libala donc libala eza bonheur libala eza jardin ntango moto aza kati na jardin moto apemaka nini ya kitoko ntango moto libala eza kati ya ndako ya yo na papa ntango papa akoti fa sentir esengo amoni yo mama ntango akoti fa sentir esengo soki oye na ndako okoti mama aza te okomata baeskalier okoti bachambre aza wapi eza te koye okoti no na salon ovandi te libala eza esengo sikoyo mama azoya azobaka bi nga so ezali na ndako itabi boye koti na ndako donc azobeka libala baya butata ya kala vraiment tata so akomi million na ndako na bana nyonso bakimiki bakevana na bachambre baso bakangikangi batelevizio c'est pas ça nzambe oyo asali libala nzambe aza amour amen siko babi bapesaka oyo moto aza nango alors nzambe asali libala aza bolingo akopesa adana eve nini akopesa bango ka bolingo yango ndenge bango bakite babi ke faut kokite donc il faut quitter na amour okokite na hypocrisie te ke nazolakisa pa mako ke nalingi me na nsima nazoka makambo nzumba alobaki omoni maku aza ndeko na yo te omoni maku aza boye te c'est que eza hypocrisie nzambe aza hypocrisie te nzambe aza amour sotan acréé bango na amour mama nakoloba bilembo moko abongisa mpe bilembo mosusu oloba ya moto akite te oyebi dernièrement tozaka problème moko boye na église na ngola mama yaka batie bakuti bachange couleur ya ndako soki bakiti atuna mobali mbala abi te natuna nga mama yaki alobi mama akilobi natuni ye apena so bakuti ya rouge mpe natia couleur ya ndako ya pembe est ce que moto anonga bina akite mama akite te moto anonga donc aza toujours na consigne familière dans un vivre libane na triangle te po mutu o akite te tab exemple mo ezaka mama otansi elambana ndongo lati papa alfa loba mama otansi mo elambana lati bonga mapuna sœur nanga osoma te yoko comparer moi si na yo na sœur na ote ata mama na tango wana lobi te me kati na ye et ça la bien te et puis on insiste somo be sœur na pas so te ngala za yo sœur na pas ça mobile na ye to ko pesa ye mais yo ko comparer moi si na yo na ndeko na yo a moi c'était soki yo si okita aso bijo pe na moni pona ya na ngeza donc monde na okende boye batunaka basenga ko bie batunaka nde na okende na ngina kanga jaba koli ma joli otina biloko eza pona memla mama singa basi zo eloko amete ke bake eloko wana ya moni montre wana otina mama otina te ko comparer moi si na yo ou bien mobile na yo na ndeko na yo moi si na ndeko na yo mobile te po yende aza yo et puis oya remarquer maman jolie bato bakita te batikala toujours pas ya papa na mama bazala na balibala mabala wana ezalaka mana esengo moko te eza na esengo te parce que baconsigne ezouta libanda donc libala wana ezovivre na harmonie ya jardin te omona parce tongisi ndako na kisasa bona mobali pa yebi donc eza lokola jardin moto epeli banzete nyonso se ezika donc bozovanda na désert c'est trop grave c'est grave donc wana esengo ya libala eza te mais biso toza na posa esengo ya libala okay wana posa to bénéficier yango eza nini esengo yango esengo yango eza ke nazo sentir na
na portugais to ba calor on sentir calor ya pa ma chaleur na sentir yango donc ya zo sentir o yangai yango nde esengo ya libala so ezala ke likamona ndako bifona benga mama pesa décision na biso na ndako donc wana pe boza attaché te OK pour soki ngana yo toza attaché ba mama ba yoka ka oh likamwa bozaki kuna c'est ça qui to bon c'est bon benga biso de point pe toza na oyo o biso totalela amen pour so totala nzambe te to luka biso ba o bazana expérience oui c'est pas mauvais de luka bango pe luka bango bazana expérience eza bien mais faut kotala pour mususu oye biso apesa ko combien mbali wana tikai pour et puis ça coller omoni ba jeune baza makasi moko boye dozo so makamo boye babi kondimeaka na koyoka eza liloba mama bike kota taché eza makabe belé o ba mama fwa bonisa Bible a dit que il s'attachera. Est-ce que Mouton s'attaché à quoi cause la finance moko divisé na mbala nae cause que ngana sala na ngai yo mbambongo na ngako kipara mais soki to comme déjà attaché za ke to anzo to moko doki ta olinza ke sali pasi musapi e ressentir yango OK d'autant ngana za na compte kuna eyinda naza la te pa moko ebika za na 1 te ba ba je du compte na ko tia ko mo so baza attaché baza na complicité moko OK pour nzamba za sobe ba triangle nzamba na likolo mwasi ambali awa ka ba consigne donc baza na complicité moko mutako ya ma joli nakuti pa moko za tete na kana posa ya 5 € pour sani donc songa na lobby eza songa na lobby eza tata kute na pa moko aoyeba ke eza c'est ça pour quand ndenga totalani a comprendre déjà que eza ou bien ezate donc bato baza attaché baza ka complice OK même si ka bana baza oyi makambo obiso to mona ngo lelo ke na jean pa papa et pa mama oya mabe bana na biso pe bakomema yango siko soki mobali oyo zane na ndako bien moi so zane na ndako azoko accepter yango est-ce que bana na biso bisika bakokende batu o bakuta na bango bako accepter yango esengo libala kati na bango ekozala c'est ça le problème faut kozaka prudent surtout kozala prudent makasi na message oyo yo zwa mukolozo na ndaka mama mama so ko biso abiti ningo ke libala na famille na biso awa en tout cas makamuto bi ningo ke libela na libala même so baba zala mayele mobali mbete hôpital cause là ça mis sous terre allez yo pe oyena bolingo oyena intention na déjà que mobali azala ni mbete hôpital moi si pas yé mobali bosa ba ni mobali ba yé moi si kutu mbete hôpital allez esuka wapi okomi ko sala bolingo ya Dalila bolingo ya hypocrisie OK moi Dalila la c'est bolingo moko ya bien wana c'est très dangereux wana Samson amoni vraiment que non eza bolingo Samson tant Dalila alobi na ye cha mutu na mupende mupende ya mwasi mipende na biso ezaka mingi lise soif sikoyo Samson asuke bele wana Dalila abine cha mutu na mupende eza bolingo hypocrisie amen o mingi pe biso ba mama tozo utanango pa ba parents na biso omone ngo ke kuna sala kaka boye sala boye pozwaye mais na sima nango surtout mama ngo so renye mingi na poto ya o banani bato mibali akala abenga bango banani ebenisa ba mekonza mba pambola ya tinda ba sujet wana ba sien partenaire mona bonne comment ça la biso la ligne alors mutache mutu oui bonsoir mutache Samson achaki mutu Samson achaki mutu na nini ya Dalila osanga confusion Samson achaki mutu na mupende ya Dalila oui eza bolingo hypocrisie amen alors to linga teke bolingo wana ekota na esengo libala totango lobi na papa acha mutu na mupende eza po otala suki yango eboti basuki ya pembe nde mikono azomona ya pama ko eboti basuki ya pembe ozotala esenge na ngana cha gel po ache mutu na ye na mupende mama to sango na hypocrisie te papa na nga to sango na hypocrisie te donc comme ngana auto quitter to s'attacher to bosa na ba parents na biso to bosa ba mama na biso donc biso to sala o nzambe o aza sommet na biso et puis to sala ba ko bosa na bango eza juste pour na ba pensée négative to sala poison o papa wana ou mama wana loba kike moi si aza ndeko na hote aza mbete hôpital mobali aza ndeko te mokolango bisika wana bozalaka yo nzambe na Adam bozalaka à 3 mais ye conseil na biso eza nzambe c'est ça mais yo conseil na biso eza nzambe pour lelo soki na papa libala na biso suna esengo te mutu wana koya te po akowangana na yango mais nzambe même bozala problème na papa na mama
akozala na présent pour habiter ngam na instructeur Oui. ngam na banda ki yango omoni tala moni be instructeur obazola sabiso na mokili basala bango voiture te mais soki atambwisi yo abinoke awo okota boye okonyata na deuxième osala bolobi pe ozwi permis yango mais sikoyo ye oyo aza instructeur ya libala deso amoni problème eza wana comme ye mutu abandaki yango soki akoya mbala moko abite esiko eza boye te eza no na kimia eza boye oyebi so tocontinue même mikolo ya tokolobela yango nani Nabal azaki na ye na sagesse te non sagesse babenge ko tumabe mais comme azwaki mwasi o azalaki ya ye mwasi na defendaki ye mwasi na lakisaki bo mwasi na ye utilité na yo nzamba asamiselaki na Nabal mama na Abigail mama nango ozolanda lakisa nini nzambe asangisa ona papa pona nini nzambe asangisaka yo pona nini okitaka epai na bino papa pona nini okitaka pona nini bosatashaka donc to meka to bongisa yango même kene na ojana ko boite eza nango trop tard te po mo kaza instructeur oui asa instructeur ma je la ko bongisa to ko seka donc benga nzambe à la troisième personne na libala na yo pour te soki nzambe za troisième personne donc et na moi et na butu nzambe za mobateli toujours donc libala za triangle na sommet za nzambe na se to moni Adam na Eve donc ba marcher bien putain Eve asaki le sumu Adam tikaki ete parce que déjà tâche pour le monsieur c'est au kita yo kita na bana kita sima yindeli biso anda ko ezati yindeli biso apo ba bengana ngai papa osa nabi tokeka nzela mo déjà ngana eto koma soki na kenga moko équilibre ezali ezalate mama équilibre ezali mama o papa ko sepela raté o ndeko tazana ko kene 6 mois elobela ngai loko te fo lobelo eloko voza yo donc fo lobela faut sentir que non o tende kutaza te bien nazolela nka ba frites na ba te eza bien te muto azala ye moko to mesana ba chauffage artificiel te tolobela ki mabe chauffage naturel et loko no eza naturel eza bien papa mesana ke ozolala na mama esika moko papa mesana ozolala na mama esika moko to bosana ba chambre ya bana ona na kanda le ona ke na chambre ya bana lobita onka ndeke sila ozongisu na mbeto eza salite bikambo na lobiso bana ba memi yango na mabala ba kokene soki ba papa na ba mama na ba supporter yango te donc libala eza ese sinon côté attachement mama et là on soit eza souvent na makara omona papa azana na laptop ti 3h du matin maman ngene na 22h kela na ye 2 ans sert au tika la newana chaque jour comme habitué c'est ça bango mibale baza attaché te bango balé pe bakita te OK pour ceux qui moko akita babenga na bango te au monika ke dans un laptop dans 5 minutes 20 minutes total ça mata tika na kanga pour alobi na été adam pe baloba na bango na été ka loba ye ba lobi na été mo compété azana posa na ngai amen donc on a kindi amen donc motema no mo esantité azana posa na ngai pona amen même na zo beta lisolo pa muninga na ke na solo sa muninga mais tant era ngo ekoki te papa maman za posana et puis ba s'attacher au comprendre facilement au moins la bimine na tongo akeba moninga mo ba fana ti ba digiter papa azali muna anda donc a remarqué les différences mo allez abia ole ni bana ba olamba nzamba lobia na ko salela yo mosungi habite ke bana bazaba ngo lipamboli ba bota mikati na libala habite ke papa ko lia apo bana ba ko te abina kosala mosungi do fo sunga yo mtebi guya papa oyebi tango Isaac alingaki apambola bana tango Isaac alinga apambola bana tango benga Jacob Rebecca mtebi ki guya papa abina Jacob bitika na lamba sale loko tika na lamba tango kena opa papa ko liango na petit po papa ebi kete moi wangila moka bien vraiment ebi ke oza loboko ya mama donc ayeba ki guya papa yangwana même ozobeta lisolo pa ya mama et pa ya moninga mais moni ke papa ko koma ba 15h donc funa kende ko donc mama kende ko lamba bateke bana ba ko lamblete nzamba lobina ko salela yo mosungi donc maman za muto yo moni ba émancipation de la femme hein donc comme que moi c'est un bail banding moko c'est pas ça biso tembola na pano na biso za la bible libala evani na biblia evani na maloba na nzambe eza libala moko eza béni. Et puis ça nous retardé. So mo na kati libala na yo. Nengo bandaki yango. Nzamba zalaki te. Ça nous retardé. Et puis maman pe poisonga pe papa, yo pe papa tozolobela, faut appeler ba projet te. Faut appeler na idée. Ça tu veux donc papa pour osa papa. D'abord sur projet ça. Projet ça, c'est comme maman a resungola nini. A soutenir yo na. Non.
papa musuba azodoki tongo etani azananda osali ti ameli osali fufu ale osali ni ale non na projet qui était on peut fona eza buto la bible lobia posa moi c'est ko kapa mobile na mais yo banda tongo tozala yo banda midi tozala donc eloko tozala ba j'ai des filles tozala ba ponga tikana la soki ma desebeli la musanga te soki mama oza musungi na ondeni papa mama oza musungi na yo ndenge na osungo na nini yo déjà so fini kino ko eto oza ma desebeli na pesolia siko ngala ko soutenir na idée nini na kota wapi lelo poto za na kati ya Kongo mo Kristo c'est que mama otanzi achaki loboko na esika vision makasi papa alfa kende ngana tika na ngana bana ta 2 mois kende mais siko yo zo na vision te na soutenir na obimaka moi si mabe to zo le tous les pour côté musupe biso basi obimaka mabe mais siko so na lobby na musupe moi si mabe makasi do basi ni peut to so ba problème pour na bino ba papa donc na zo supporter papa sans vision zate papa sans projet monsieur de Remabe ma jolie na quitter kana attachement na maman moi na ko pesa ne vision be papa monsieur papa monier moko na ban tena bal te wala za mpaka mso za nzambe wote mais papa si wala sikoyo papa sikoyo amona bi mais so za mutu na nzambe ko chaboete so za mutu na nzambe foza na kumikita foza la ko yoka nzambe ke nzambe asangisa kibino na pamba te c'est ça tant surtout likanisia mama eza positive par rapport ya oya yo on lo est important na kacha couple bino mbale bo quitter pe bo s'attacher so bo s'attacher mama so apesinga projet mo ya bien vision ya bien faut na profiter na yango na komo na teke non mama mona ngane zinga na vision te na te vision ya bien ekole kana nzela mama okoza pe na vision te même batu oyo ya bazo koma ba livre ba yango derrière un homme fort so baloba ki on bayebi pona nini bazo bango abike non Obama so moni wana mais c'est sa femme mais ça bongo c'est ça so ki baloba ki on bayebi pona yango papa faut en vision pour bible lobi que moi c'est aza soumis donc ça soumission donc ça azana soumission na yo donc yo za mission ya za na sou kuna peto goya bien sûr ba suko ba papa ba komozo ka soumission donc ba ni ata te donc moi c'est faut soutenir mission o yo za nango donc elle semblable yo ko to na mission te parce que yo ele mo tsana loba awa ezake omoni mimi eza kota ba mama moni ba mama faut na ba quitter complètement maman donc a quitté ayebi ke na zaboye malgré makamanga na mona na ote palangai mais ba papa tu ba rapport ebele abi même mbonga bana na mona ate papa mama uta beso la meki ya otura bakamwana donc na problème makasi yango to lingaka ke est-ce que wana mama na so e personne zo ngaka ke kini mala mo yango foto linga libale za 4 triangle OK quand de solo bla ba mama ezape na ba papa eza tous les deux côtés ezape na ba papa asombi pe biloko akei même pas ba bokilo akomona na te même epa ba semeki akomona na te siko mama wana motema wana ala kisombongo ya bana to so pe bien bongo ya za bana pona ba futur ya bana mais tellement so le kana na compte mama siko motema wana ala kisombongo wana eko huta wapi eza bien te po bana ape baza ya mama te baza pe ya papa te baza bana na biso alors mama opaza likanisi wana ndeko nanga moi c'est pardon to linga te ke bana biso baza la lobby ba porter malheur te mbongo wana eza ya bana pour na futur eza ka pe ya bana te meza mbongo ya papa na mama o ba ko soutenir bana wana ba kende liboso mama kaka juste la place de zolo ba ko quitter na attachement na moni définir to ya zongo lundi prochaine d'ici 2 semaines peut-être pour tout ça lango une semaine c'est que là libala mais ngala ba mama jolie est-ce que basi oyo balé na Afrique balaki pena comportement moko mosoko telier pena mo santo ya moko impossible vraiment mais ba comment le na poto ba bungisa na bango pena respect wana ba bungisa na bango attachement na bazaki nango pa papa na respect na nyoso tout et loko ni esala ndingo mama là biso na répondre na lo ba libala eza poto te libala eza Afrique te libala eza sentiment ya motema amen alors motema eza esika muto aza motema eza te ke nazaki na Afrique na ina poto motema ngo ba changer ngo te même le bana ka malade o ba changer motema mais motema eza toujours motema libala eza Afrique te eza poto te libala eza kaka motema sentiment ya motema o esangisaki ngai na yo mukoto kutanaki ya wana nde libala alors sikoyo nature bible dit que nature peut ko enseigner biso siko faut total enseignement o ya nature eza favorable eza bénéficiaire na libala
Lo soko biso ba mama ba papa bazo pesa ba rapport lo soko biso ba mama photo comprendre photo sala ba examen de conscience est-ce que nature o ya poto et soko enseigner biso bolamu pona libala ya wana ngoni mama na otiko lo baka toujours libala bosembo za libala oyo c'est que là libala za foko zala na triangle yi troisième personne azala ka nzambe boso nzamba za telo ne sala maka mama le kine na western no atini pe mbonga pesi pe code bakamutu tu a passer le papier nature ntozo ko enseigner bongo ke okokipi kokoloba ne boy ko sale boy ezango normal et puis soka lobby c'est que nga pena yaki koluka te mama to yaki koluka so to solo na papa bon bana bakena bango classe bien pena peto to boti na biso te to ke na biso koluka pona biso to sunga libote te ke na yaki koluka ponga sunga te papa monde bana bakena classe bien comme pena no bana bayete nzambe aza nana apamboli biso te to ke na biso musala tant to koya 5 e kanga mesali 10 boto longola 7 na biso to tena ndaku na 1 na biso akolia de oyo to kabula ngo se ke le 1 équilibre à libala. On a vu que tu recommères côté la finance, mais là c'est important dans le bas maman. Ils ont retardé. Je libala na yo même on a beaucoup dans Zambie. Kala mingi te ko bonde la awawa eke kozalavement moto yote ko ozoze la omona yeso zo tambola. O tozo lo bana weza maloba na Zambie. Libala soki Nzambe azate, ils a catastrophe. Amen. Donc ils ont maintenant catastrophe. Et comme marché et comme simbate. Oh, si on est sur le simbité, alors comme on a pas divorce, tout le monde a pas conséquences mingi le long, bana mingi ba classe 4 na 4 pour papa na maman ba kabani. Bana mingi ba laki ma yele ba comme affecté. Pour la nuit le monde a maman, ma parole o ba yebisa ka ma yaka libala. Tellement acquitté n'a été. Ben c'est que mon bal a mis à l'hôpital. Il est passé il a 10 années à libala avec mon bal il a mis à l'hôpital. À ça la makamone à cash à ton appenda on est en Afrique. Si la papa pendeng boko. Papa pendeng. Ba yebisa ka pera bi moi si. Kolia na za kolia nani? Nandoki. Siko ya ngwana omoni ba makwebi ba koko na biso wana ba koko mantoni ba koko ndombasi ba koko mantoni wana pe ba mona makamna bango ba koko lutomi kuiza wana azo kalinga nguba kaka polesa ba mama leki Marie Jeanne so ba mama leki Afosine kapo bango balia koko ndombasi tango azo ya sa langwa na ele ja impossible mais koko mantoni wana azo supporter azo supporter pour alinga ke libana na eza na équilibre libana na eza na esengo tant bana balamu na tongo bazoye bana bango te po baleki matembe na bango balema desu na bango donc yango na mama yo nde muto ko batela libala na yo babike mwasi une femme mwasi tongaka babike mwasi mutatongaka ndako donc mwasi ko tonga ndako na yepa ko boma yango donc likambo ezo sala na chambre na salon ko mate likambo ezo sala na salon na cuisine ko mate wande to komona esengo libala na côté biso ba mama et puis la segele libala camarade na yo asa mwasi na yo amen mwasi na ye moi ni ma jola za camarade na ye ezangai best friend nanga donc c'est ça mais je pense que mbele mbele solo la mwasi ba solo tele mbali kanda libala poza na esengo eza li solo oui li solo libala poza na esengo eza li solo so li solo ezate so li solo ezate za libala te ngana oyeba penser na ondeni tango yozo loba na o comprendre bien donc pas mon so ba soki a lobi li susu te na comprendre jake asiliki ou bien azane sengo bien te maloba eza li suti mais so tozo loba te biloko beli te ça va na bimi donc eza bien te avant to bima faut le madame so belaki nana posa na kende mais on eza li solo te te wana bozo tunana Pomme eza te wa eza li solo te eza bozo ko tuna eza li solo te alors harmonie ali ba les ate au moins na kati na jardin d'Éden dans masaki harmonie ati banzeta milai ati amikuso le temps miso mutezo tala mutazo mo doki li ba les abongo oseki obempe moi sinon na komba bien osimbi pe moi sina yo donc harmonie ali ba la yango bozo solo la même na bala ba sepela maman yebi ke bato ba kitate ba s'attacher pété pour te tikina devenir pour tellement comme une sur la souka tout le monde prier bato ba kitate ba s'attacher te maman obi ba kana compréhension moko impossible kala bible yo nana lo li bible la wana te bible no eza awa na linga bongo te et puis nana sisi ko tuna te ko répondre te mais osala posa bible ngam na pangusa ki na episode na linga non yango na zo benga na libala na yo zo Yesu zo Nzambe kotsa na kati amen compréhension moni Yesu pesa compréhension moko impossible boke na nzabo boni papa basimba subo ete ok na mama ye 3 mètres na téléphone ye na téléphone kabo bana ok na mama zo sola nega na bia si bokoti bo bia la king ni na tamla tola mama te ko tamla ngoni ni yaza na téléphone
te faut libala ezate ozana mama ba créer comme on na libala faut qu'on crée c'est ça peut-être que tout ça la ka formule moko tété na libala ba créer aka faut ne bengi mamba naza occupé pour nazana mama tout ça ezana mukolo oyo faut ba ketelelo za mukolo ya ngai na mama donc na libala ba créer aka atmosphère ba créer aka harmonie faut libala na bino za na esengo faut qu'on crée obi ke lelo pe na tongo ata papa linga fufu mais lelo to lia ba frites to tumba soso to lia ba frites donc o créer le comment pe asika c'est ça na mbeto pe o changer pe position ya mbeto ya badra obite badra pe lelo vraiment te na soma ta badra o echauffa je moi ça ya na idée c'est que mobala mbeto pita ke ba bongisa le mbeto te ya ye pona intérêt mobala mbeto pita ya ta le mbeto aibi ke mbeto pita ba to bele ba leka ngo ngana otandile kwana wande tinga zo minyokola mais yango te mama esengo libala ezake tozana harmonie et c'est moi libala ezake to lingana tellement balongola ki na côté gauche d'autant on a moni pa ma kuna zo esengo yo peta ngo moni papa wana zo esengo ba papa wana te mais papa wana na mama wana zo esengo na dolo bango awa ngati miso na bimi na moni ke la fatigué ma me machete na bien zoto na moni ka ma joli et là on a perdu moi mbongo kuna banga bien prompteur na zo na esengo déjà isa bongo amen na za plus que mbongo amen wa vivre l'obité o azu moi ça sur pamboli siko yo za li pamboli mais vraiment ça li pamboli ma joli pour nous ba avant na linga ma joli na la mutu moko donc il y a passe misérable chaussure kuna ebité ba susu mona ba kabela nga 42 obi ya nga boti boy ba kabela nga sali bisu na seboy mais tant to kangana ma joli nzamba ko to ebité so e comment combien ay bien on va maman nzamba pamboli na ebité comment na pena kuna se pela paix maman tant soit pas papa ma couper azali mais nga si zo le bata nga si zo le bata c'est alongola ngai pe na famille na ngai abala ngai na famille abali ngai liboso nzambe amevinga pe na Europe et puis akokisaka oezaka posa motema amen na se pela alors maman ça na retard te pour yo ozo a consigne Afrique oyo izwana ba consigne sa tachete na lokita te tozo bondela sikoyo nzamba osala grâce nzamba tozo bondela nzamba yo kama bondi même la musique pas yo zali so moni libala na yo ezali libalo ezali nengi pena bonzambe te tant so bano bali na bonzambe te mais yo mama ko sala pas yo mama ko pusana yango mone komi na tango to ngito bondela simba bana na yo so papa zali benga simba na maboko nzamba za capable ya ko changer yango tozo bondela tango oyo ba ona ba kitate nzamba sia mitema na bango a toucher bango e ke ba quitter malobo malamu bazwa famille basalela yango mais malobo ya mabe mobali za mbeto hôpital mobali ko zali na confiance te mobali zali ne keba maloba ne ko kweya leo na komona Ismasia to bonde libota la Nzambe Nzambe na pusa ne pa na yo Nzambe na bongo yawe na tatoli monene na yo Nzambe yawe même église na yo Nzambe ozali na importance que ba couple bazala yawe na Nzambe na bikamwa Bible lobi na ngai loko moko ya motuya olobi ete ata ce n'est pas bon mais soit seul olobi ce n'est pas bon olobi ce n'est pas bon ce n'est pas bon olobi ce n'est pas bon mosunga yo Nzambe tika bazala en harmonie proverbe 4:12 ekokisama Nzambe na bikamwa bango batambola longo na yo Nzambe libala na bango Nzambe yo na la troisième personne quatrième personne azala tika te sengwe kota na bomo na bango Nzambe na zondima ndeko moko na mona na biso olibala ndeki ya kobeba olibala ndeki ya kokufa olibala ndeki pasi ya kobeba Nzambe tika ete kolo libala wana Nzambe ezala restauré libala wana Nzambe ebonga Nzambe na bikamwa epai oyo afanisingi na motema na ye makanisi mobali aza moto ya confiance te vivre mobali kebakeba Nzambe me ata alobaki les os et les os il est le chair de ma chair Nzambe tika ete kolo moto nyonso ayoki yango échanger position na ye Nzambe échanger position na ye Nzambe échanger position na ye Nzambe yango Nzambe na commission kolo ba oyo Nzambe leki ya kobeba oh Seigneur Jésus de gloire mama na Nzambe na kombo na Yesu tokele kobondela ba oyo bazali na tachete eke Nzambe na bikamwa asimba bango epai bakutami meme papa azate oyo papa soka alandaki mama azate mais lokola moko na bango yoki maloba na Nzambe eke attachement kota kati na bango tobonde libota na Nzambe Seigneur Jésus de gloire l'église est composée de familles quand vous famille est attachée Nzambe ton église est kokende liboso meme kokabela oyo ya pamba Nzambe bakokabela oyo na esengo bakokabela oyo malamu bakokabela oyo na kimia bakokabela oyo na nyonso malamu Nzambe tika ete kolo attachement ya bato eza lokola linzaka na poso eza lokola linzaka
na nzoto oh Jésus de gloire tika attachement na bango nzambe diable aza kokota biloko wana wamema bango na destruction diable amema bango na destruction te mais nzambe azosimba bango zwa couple no mema liboso na nzambe zwa couple no mema liboso na nzambe zwa couple no liboso na nzambe yosangisaka bato na pamba te yondosangisaka bato na pamba te nzambe tika ete babala eza na réussite moyinyase sheki poza nzambe na kombo na Yesu Mesia korefuse o nyonso ya lislamu kati na mabala au nom puissant de Jésus. Tout benga esengo na santé malamu na mabala bondela. Nzambe na pusane pa na yo nzambe na bikamwa. Libala oza kine esengo te. Libala ezali ya kokauka. Nazo benga yango na tango oyo nzambe. Eke na esengo ekota. Nazo transmettre esengo. Nazo transmettre esengo. Nazo transmettre esengo. Nazo transmettre esengo. Oh Jésus de gloire. Yawe oya kutana mwasi. Akutana na bonheur. Nzambe nga kutana na mwasi na ngai. Na simba bonheur. Na shaya na bonheur. Nasepelaka na bonheur bandeko na ngai mpe bazali kikekolo bazwa esengo yawe na bikamwa na transmettre zoe na transmettre vie na kombo na bango nzambe na bikamwa na kombo na Yesu Masiya tokende kobondela nzambe azonefele elongo moko ya sikoyo yana bandeko mingi baza na basi na ndako babota bana mabala mwasi yango te ahonora ye pa meme atina meme pa enveloppe mpo bareconnaître ye tokende kobona mabala ya bongo nzambe asimba bango amela bango eke bakende liboso na famille et puis bah l'église bah libala l'église tout le monde est Seigneur Jésus Dieu de gloire yo la pousse le pas na yo comment on t'a quitter nzambe soki honorer famille oh Seigneur Jésus Dieu de gloire la belle na tango okoloba mais qu'on nous supporte kutami dans l'Afrique l'Amérique na Asie oyo Yahweh azala mama na ndako abotisa mama bazala bana masala ta enveloppe te apesa kasine te musuba pesa enveloppe na bala mwasi wana te Nzambe simba ye Nzambe simba ye possession de gens ya mabala Nzambe oyo noraka pe oyo pambolaka lokumu ezomepa na yo na kombo na Yesu Masiya oh Seigneur toke kotika bandeko nyonso balandi biso na butu na lelo na maboko na Nzambe eke oyo nyonso ayoki eke soki asalelaka yango eke alembisa motema asala yango te eke bapapa mpe basalelaka yango soki asalaka yango atika yango po tolobi malamu bien ke Nzambe na koti moko asalaka mwasi moko lobi ete oyo bazomona libanda oyo mama azomona mibali ebele na libanda papa azomona basi ebele na libanda ce n'est pas la bénédiction donc nano kite te nano s'attache te atokende kobondela eke Nzambe akanga misu mwaza marié amonaka mwasi ne to amonaka mobali na ye tobondeli Seigneur Jésus Dieu de gloire na pousse les pas na yo la Bible dit ils marcheront ils tâtonneront Nzambe na bikamwa ozaki koti moko osalaki mwasi moko Seigneur Jésus de gloire mibali oyo bazomona misu basi misu na libanda bazaba marié Seigneur Jésus de gloire je crois et j'accepte oza Nzambe na bikamwa tika ete Nzambe na bikamwa ma quatrième personne va dire bakele mosika oh Seigneur Jésus de gloire faveur peut-être na yo Nzambe lokumu ezonge pa na yo Nzambe oh Seigneur Jésus yawe napuse le pa na yo na kombo na Yesu Masiya Seigneur Jésus solide na kombo na Yesu Nzambe nalobi merci po oza malamu mingi kolo na tateli monene na yo na rendre gloire kolobi ete oza Nzambe Seigneur Jésus Dieu de gloire banimero nyonso ya telefone oyo eza ya mabe ya banzela ya mabe oyo bapa ya bapapa oyo pa bamama nazodeklare ke Nzambe bamobali wana ezokweya ezopanzana yawe na bikamwa mpe baperdre banimero wana mpo ekomema bango na prospérité te me ekomema bango na bekobo Nzambe na bikamwa Seigneur Jésus de gloire natomboli yo nkolo natiki emission ya lelo maboko na yo Nzambe fongola baporte na nzela ya Kongo mokristo yawe na bikamwa toza mpe na posa Nzambe na bikamwa bandeko mosusu pourquoi mpe baya Nzambe fongola bikuke Nzambe faveur mpe grâce na yo emonisama lokumu nkembo ezonge pa na yo na kombo na Yesu Masiya po ozali Nzambe tolobi merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus amen amen tokuta lisu na bandeko na biso lundi prochain sekela libala kozala te mais nga évangéliste makuna ma joli tokozala awa tokokontinue yango lundi ya d'ici 2 semaines tokozonga na plateau na biso awa boye merci mingi vraiment numéro ya téléphone eza wana soki station moko ezali to likambo ezali okokobenga biso toza mpe baparfait te toza mpe na posa lisungi na bino amen